Kobalandi ya Kuli Média Télévision mbote na bino. Merci na ndenge bozo continuer ko s'abonner na chaîne eza ya bino Kuli Média Télévision. Pour na ba oba otiko zwa biso pour la première fois. En tout cas, bo hésiter te, bo s'abonner, pe bo cliquer na cloche pour na bo recevoir ba notification ya ba émission na biso nyonso. Kuli Média Télévision, lelo na zongeli bino na cadre moko. Naza sur bozo remarqué déjà pembeni na ngai na sima na ngai décoration lelo tolandi ONG moko oyo et organisé moi milulu moko boye pona ba orphelin na ba maman veuve. ONG wana boko découvrir ango tout à l'heure et puis boko yeba pe soki nani aza chargé ya makambo nyonso oyo ezolekana na kati ya ONG Rafiki. Ngayo Yabino, la simple servante, votre simple servante, votre simple instrument, Samantha Kelezi, la sabbatique. Alors, je vous laisse donc suivre comment ça se passe. Et puis, je veux justement aller chez la personne concernée pour poser moi ma question. Et puis, nako interviewer pe bana bazaka tinesika oyo pe ba maman veuve boye ba impression na bango par rapport à moi milulu oyo. Donc, restez scotchés. Je vous reviens tout à l'heure. Seigneur, te disons grand merci pour cette journée dominicale que tu nous offres. Les orphelins, les orphelines que vous avez mis et mises pour que nous les conduisions. Bénis-nous, bénis toutes les personnes qui se sont dévouées pour cette journée, cette très belle journée. Sois avec nous, que ton esprit puisse nous conduire et aussi votre assistance au milieu de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parmi nous, en cette journée du 31 janvier 2021, pour échanger les vœux et partager ensemble ce repas de cœur que nous avons prévu. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu qui a rendu possible la manifestation d'aujourd'hui. Lui qui nous a gardés tout au long de l'année 2020, qui vient de s'achever avec peine et difficulté. À travers cet événement, maman Nabiso, Tobongisi bino, à travers cet événement, Tobongisi libino lelo. Donc, maman oyo baboti biso, maman veuve, nazako s'adresser na bino. To pe bana na biso, poto kabola mwa eloko. Oyo nzambe apesi pote esengo ezala na mitema ya biso banso. Talatina tokutani lelo pona esengo ezala. Lelo tokopesa nde matondi ebele epa ya tata Nzambe. Lokumu nyonso ezonga epa ya tata Nzambe. Pona abateli biso na 2020 pe akotisi biso na 2021. Talatina ba mama pe bana pe bandeko nyonso tosangani awa lelo. Ezande poto zongisa esengo ebele
eza te po tolela o toyoka mawa nde mpona ntina ya kozongisa esengo sourire kopesa bato esengo mpe ye moko tata nzambe azwa lokumu tala ntina tokabwani lelo bobeta maboko mpona Yesu Kristo. Maboko. Za mingi te lelo nde eza kaka po tozongisa esengo. Naza mwana na bino, naza mama na bino, naza yaya na bino. Donc esengo nde toye kokabola boyambango na esengo pe Nzambe azwa lokumu. Totombeli bino boye malamu. Merci. Maboko lisusu pour la maman Cécile na mo oyo asili. Mwamba ezimile mwamba aleluya wa milele wa mapendo wa uzima ezimile mwamba aleluya Présidente de l'ONG TB Rafiki. Madame, le premier mot qui me vient à l'esprit seront pour vous remercier chaleureusement de nous avoir invités à cette journée de restaurant du cœur parmi tant d'autres orphelinats. Ce geste est un acte d'amour qui nous va droit au cœur. Nous serions très contents de vous recevoir à l'orphelinat Souris d'enfants au jour de votre convenance afin de venir donner encore le sourire aux enfants et vous imprégner des réalisations qui se font chez nous dans le cadre des œuvres sociales. Ceci m'amène à vous faire la présentation de l'orphelinat Souris d'enfants. Silence s'il vous plaît. L'orphelinat Souris d'enfants situé au quartier Mitendi, dans la commune de Mongafula, à Kinshasa, est une œuvre philanthropique créée le 15 février 2016 par Madame Laurence Dimbenza Nzao, qui en est la promotrice. Il a comme vocation de recueillir tous les enfants abandonnés par leurs parents ou orphelins à la suite du décès de leur mère afin de leur donner la vie, aussi le sourire, d'où l'appellation sourire d'enfant. Je vais réciter quand j'étais petit, tout petit, je dormais dans un petit lit et ma mère chantait petit brillonne, endormez-vous, et le petit lit dansait, coudou, coudou, coudou. Je vous remercie. Félicitations pour André. Nous appelons Jonathan. Je m'appelle Jonathan. Je suis à 2h maternelle. Je vais réciter mon école. Mon école s'appelle Poko Colère Souris d'enfant. Elle est située sur l'avenue Makondo, numéro 631. Quartier Mitendi, dans la famille de Mongafula. Vive mon école, Souris d'enfant. Jacques Valère. Je suis en 4e année primaire.
Je vais vous réciter. Il pleut, il pleut. Je suis sous un parapluie. Mais voici à l'abri de la pluie. Il pleut, plic, ploc, ploc. Je vois un passage dans la rue qui se couvre d'un imperméable. Il pleut, plic, ploc, ploc. Mon chien doit avoir peur. Dans sa niche, il se cache. Il pleut, plic, ploc, ploc. Une vieille femme tremble de froid. Au pied d'un arbre, elle se cache. Il pleut, plic, ploc, ploc. Je vous remercie, chers parents. Merci de notre petite fille qui aime partager avec ses sœurs et frères de l'orphelinat. Elle est devenue... Je m'appelle Marianne Zaou. Je suis élève en 2e année primaire. Je vais vous réciter mon pays. Mon pays s'appelle le Congo. Sa capitale s'appelle Kinshasa. Sa monnaie s'appelle franc congolais. Je suis fière d'être congolaise. Le président s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo Fatou Béton. Je vous remercie, cher Je m'appelle Joss Nzao. Je suis en 4e année primaire. Collège souris d'enfants. Je vais vous réciter. Au matin, il est temps de partir pour l'école. Le soleil se lève déjà. Les oiseaux de nuit vont vers leur nuit. C'est du jour en promenage. Maman, donne-moi mon petit déjeuner. Arrête-toi, mère chérie. Je ne vais pas rater la première leçon. Voilà les bus scolaires qui s'arrêtent. Voilà les amis qui montent déjà. Et je n'ai plus le temps à perdre. À nous revoir à midi, maman. Je vous remercie, chers parents. Je m'appelle Nzaou Jackie. Je suis en 4e année primaire. Je vais réciter. Maman, si on me demande ce que j'aime, je classe ma mère dans la première place. Pourquoi ta mère, mon ami? C'est parce qu'elle a beaucoup de raisons. D'abord, ma mère m'a donné la vie. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a nourri. Elle m'a accompagné à l'école. Ma mère m'a tout donné. À quoi comptes-tu lui donnes comme cadeau? Je n'ai pas de grands cadeaux à lui donner. Mais mon amour et ma fidélité envers elle, ce sont mes 2 grands cadeaux. Ah, comme tu es sage, j'espère que tous les enfants du monde suivront son exemple. Je vous remercie, chers parents. Ça, c'est Jackie pour maman. Maman. Joyce Nzao. Joyce Nzao. Où est la paix? Joyce Nzao. Kabola moi eloko maman Cécile alengelaki mpo na biso. Bokovandaka na babisika na bino, bokobujete ba La bonne initiative. Ah bon? Yako sangisa ba ofele bana ba kufela ba boti. Ah bon? Yako sangisa pe ba mama ba kufela mibali. Oui. En tout cas, la bonne initiative nzamba pambula yo. Bon. Mais ma beza nini? Oui. Osangisi bana ba kufela ba boti. Oui. Ba mama ba kufela mibali. Oui. Mais ba tata ba kufela bana ubeki bango te. Eza mabe mama. Eza mabe makasi. Ba tata ba kufela bana ba yam kroni. Ba yam. Yaya? Oui. De se présenter. Ah bon? Ba kombo na biso yango. Empereur Nantsuka, bana tata moko, maman moko, bakoko différent. Le dipo du Congo. Yaya. Oui. Soko suba kana koseka. Lata pampex. Kosekisa. Eza infraction te. Osoko kufila koseka. Leta okanga bisote. Moule beta. Etondisa mapango batu. Leta lobelo côté. Même moule soke zaka ba poisson. Même moule comme l'état. Ofana kabwe kaka comme de 47 ans. Tsa mutu keza l'état. Dipon. Oui. On remarque. Ah bon? Maman sera l'ambition sur l'anda kwa tena papa to. Tolo. Yango na tango biswana papa beta ka tolo. Ça c'est ma maison. Okito mata ça c'est ma maison. Maman yama molamba liara mupe. Mupende. Yango maman beta ka mupende. Pas zenga. Je vais passer avec mes enfants. Pourquoi tu me fais comme ça? Mon autorité de père de la nation. Je prends la du Bateau que à Colosie, Jambreno.
nakei kotambola moke na bandikini ekomi likambo mato salinga nini ye soki olingi ye lobelanga motema pasi eki ye na bandima togo ye nasala nini eki ye mato nalwano mobali ye nakei kotambola moke na bandikini ekomi likambo Kuli Media Télévision kande na ebisaki bino toza na kati ya ambiance awa en tout cas bana bazo sepela bozo mona yango na bina pusa na pembeni na bango na meka kozwa ba impression na bango bo comprendre biso na bino to comprendre sentiment ni nezo sala bango ko se retrouver na cadre oyo ko sakana lokola bana nyonso en tout cas soko ye awa oroye bakutu te ke bano baza ba orphelin bano baza ba oyo bakufela baboti bazo sakana lokola bana nyonso en tout cas maman Cécile apesi bana oyo sourire ya makasi donc nazokende déjà kotuna mituna na mwa bana moko moko. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombono nani? Christiana. Christiana tala na caméra wana yebisa biso o sepeli kozala na esika o. Pardon? Tu es contente d'être en ces lieux? Oui. Et qu'est-ce que tu dis à maman Cécile qui vous a réunis ici pour jouer? Je dis merci et c'est une très... Regardez là-bas. Je dis merci et c'est une très bonne femme. C'est une très bonne femme. Voilà, ça te fait du bien d'être ici, de jouer avec les amis. Oui. Tu dis quoi maman Cécile? Je dis que aujourd'hui c'était la meilleure journée du monde et elle est très gentille. Voilà, merci, vous comprenez donc pour elle c'est la plus belle journée de sa vie. En tout cas depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vécu ces moments. Donc là elle est en train de dire que c'est la plus belle journée de sa vie. Kuli Media, bozana ngai bozo comprendre sentiment o ezana mitema ya bana. Yaya bonjour. Bonjour. Comment on t'appelle? Nissi. Nissi, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens jouer. Tu es venu jouer. Oui, avec mes frères et mes soeurs. Tu n'es pas dans l'orphelinat, mais comment tu te retrouves ici en train de jouer avec les amis? Comment expliquer ça? Parce que maman Cécile nous a permis, parce qu'elle est gentille, elle est gentille, elle est respectable, elle est gentille. Je la remercie beaucoup de nous avoir laissé jouer avec mes frères et mes sœurs. Merci maman Cécile. Donc vous comprenez qu'ici il n'y a pas que des orphelins. Dans na bana o bazana baboti ba eko sangana ndena ba orphelin po ba sangana do ba sakana elongo. Awa oye ba te ke mwana azanga parent to mwana azana parent. Bana baza tellement ensemble que ezo pesa esengo comment na bana elongo ko sakana boya ya bonjour. Yaya yo lino olobate. Eh yes engwele ki alingi na olobate. Non tout na susuna ni awa. Yaya, bonjour. Ça va? Comment on t'appelle? Marina. Marina. Oui. Ça te fait plaisir d'être ici? Oui. Et qu'est-ce que tu dis à maman Cécile, celle qui a fait en sorte que tu te retrouves ici en train de jouer? Tu lui dis quoi? Je lui dis merci Pourquoi? Tu es contente? Oui. Tu dis merci? Merci. Moi. Et toi? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Élisée. Élisée. Élisée, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es Jouer. venu quoi ici? Jouer. Tu es venu jouer. Et qui t'a emmené ici? Qui t'a emmené ici? Maman. C'est maman Cécile? Maman Cécile, c'est papa Rigel. C'est papa Rigel qui t'a emmené ici. Et qu'est-ce que tu dis à maman Cécile? Parce que c'est maman Cécile qui a emmené tous ses jouets ici pour vous. Qu'est-ce que tu lui dis? Merci. Juste merci. Maman Cécile, merci. Accenti baba. Accenti mama. Je voulais dire vraiment les enfants sont très contents de l'initiative. Grand merci à toi maman en tout cas. Non, on place à bano. Et c'est tellement. Pinomo bomo nande ba osaka na ba kuna poso otikate.
Donc journée ça tellement moulaï, ngana zakaka pour nous avoir l'impression na bango. Siko na minute on a qu'est-ce que kota ba maman parce que il n'y a pas que les enfants ici, il y a aussi des mamans veuves. Na rekende ko tout na ba maman veuve pe ba impression na bango, pe na kozwa ba ndeko nyonso ba lundi maman Cécile Nesika oyo, na meka kozwa moko mibale boye ba un peu comment est-ce que tozali awa. Donc toza awa pour na cadre ya ONG Thierry Benoît Rafiki, mais tous ensemble, c'est-à-dire ensemble na ba orphelin, ensemble na ba maman veuve, ensemble na en tout cas bandeko nyonso o balandi biso Nesika oyo. Restez scotchés, je suis avec vous, donc on est ensemble. Maman Mujinga, Ngalula Elisabeth. Maman Mujinga, yo posa maman veuve. Naza maman veuve. Mais tout le monde na kati Esika oyo na ONG Rafiki na milulu oyo maman Cécile a organisé. Et ça pour na nini? Namoni azwi dikanisi nzambe elimu santo ekambie po akamba ba orphelin na ba veuve asepelisa bango baza na esengo po mingi bazaka na esengo te. Yango wana vraiment topesi nzambe merci mpona dikanisi oyo apesi ye wana po asungaka bana babwakami bana oyo bapapa bakufa na ba veuve na bao babwakami. Bino bovandaka elongo na ba orphelin? Pardon? Bovandaka elongo na ba orphelin? Bon, nga navandaka na bana nanga basa bakoni me basa bakende deja oyo asuka auti kobala. Bon, naza so na bana mikete. Bana mikete. Sko liloba nini olobela mama Cécile wa 5 En tout cas, nalobi kaka ke nzambe apambola ye na bolamu oyo azosalela bana kolo abakisela ebele po te akoka kobokola bango malamu na oyo ezozanga ezala bilei ezala kotangisa ezala kolata kolo apambola ye abakisa ebele mpe abakisa mpe mikolo ebele. eloko nini oyo bokoki kosuete maman Cécile asalela bino oyo motuya asalela bino to mpe asalela bana oyo baza baorphelin? Mpona biso baveuve surtout neti oyo ya notre madame de Fatima tosenga na mama Cécile ke okoyamba oyo ayambi biso esengo apesi biso esuka lelo te ekontinue ti na suka elongo na bana alemba bango te akontinue ti na suka atangisa bango mpe bakoma bato na société. Ça va maman, merci beaucoup maman. Balingi babina miziki Afrika 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 Balingi babina miziki Afrika Maman Cécile Vita, bonjour. Bonjour maman. Maman, tomoni awa oza accompagné na ba papa. Okoyi biso maman Cécile Vita azanani et puis ba papa o ba accompagné yo baza banani. Toza kuli média télévision, ba internautes bazolanda yo. Merci maman Samantha. Naza maman Cécile Vita, fondatrice ya ONG TB Fikiri. Pembeni nanga nazala bandeko cordon yekuna na kombo ya Alain Mosengo na loboko ya mobali
ya mwasi nazala na ndeko na ngai Fiston Vita. Voilà. Maman Cécile Vita, merci mingi. Mais est-ce que vous avez balandi ba internaute nyonso TB Rafiki eza nini exactement? TB Rafiki eza ONG. ONG à protection et à démunis, les enfants démunis, orphelins, veuves. Et pour paraphraser les sous malamo, nako pesa micro et pas un coordonnateur à compléter l'information. Merci Maman Samantha na parole au Pessingaï. ONG TB Rafiki en sigle en longueur eza ONG Thierry Benoît Rafiki. Alors objectif ya ONG o ezali ko sunga babola ba veuf ba orphelins les plus démunis, les plus défavorisés de la société. To ko sunga ba na sens nini na ko sunga bango ya kosala ba travaux d'apprentissage, par exemple ko la menuiserie, ko ta classe les filles qu'on néglige chez nous, moi les parents au Congo, moi souvent elle est négligée. Alors nous récupérons ces filles la mère, tout ça qu'on peut savoir moi un métier pour n'avoir ko sunga mwana to libota ou soit azonge la classe. Voilà un peu l'objectif poursuivi par notre ONG. Pour la globalisation, par exemple, le oye pas na biso, quand même tu as quand même vie, c'est que nous faisons comme œuvre. De l'autre, tu si orphelin, tu si veuve, pour la ça bango quelque chose. Voilà un peu, madame, ce que je peux dire en bref. Ok, mais le na moni bosangi si orphelin na ba maman veuve, na moni ba onka ba osakana. Objectif ya eloko yo ndenge tokutani boye tozosepela eza nini? Objectif ya eloko lelo tokutani oyo TB Rafiki asali lelo tolingaki, nous voulons donner du sourire na bande comme lelo ezali dernier jour ya mois ya janvier. Na dernier jour ya mois janvier oyo na likanisi ya Maman Cécile, on s'est dit il y en a qui n'ont pas trouvé quoi mettre sous la dent dans la festivité ya Nouvel An où le kaki awa yango moi mukie oyo mère azwa ki na ba activité ya autofinancement de todo sala aza ko se démener butumoi moi mukie tozwa ki yango to kanisa ki bon les veuves sont souvent négligées, maltraitées, alors ils n'ont pas trouvé quoi mettre sous la dent na mois oyo janvier yango biso to kanisa ki bango na ba orphelin na moi mukie tozwa ki to sangisa bango ba ko retrouver moi souris ya fête nde balinga ba fetaki na bonne année yango moni initiative oyo Maman Cécile Vita, présidente ya ONG azwa ki pona ko sala moi manifestation donner du sourire aux autres. Merci Cordon. Papa Fiston mo liloba obakisa. Ya liboso na lingaki na remercier Cool Media TV pona musala munene bozo sala ko luka information na source boye eza pena eloko oyo ezangaki mingi na bandeko mingi ba osala musala na loko la bino. Na lingina remercier wana Maman Françoise Vita esika azali, Papa Thierry Vita, na yo moko surtout Maman Samantha sangoneke musika tozomona musala do sala na basala nzambe na partout musala oyo atoka nzamba sunga yo ke musika. Eloko sengeli boye ba na likanisi ya motuya o Maman Cécile azwa ki eza boye. Na mibeko balobaka ko éduquer ndeko mwasi eza ko éduquer ekolo mobimba. Tozo assister lelo na phénomène oyo bengi fille mère. Eza bandeko basi mingi oyo lelo soki batie bango libumu to zemi basundolaka bango na ba société. Bongo Maman Cécile avandaki alobi te bandeko oyo baza batu, bandeko oyo esengeli mpe tosunga bango. Tala tina fondation oyo ezwaki mikolo. Ko fondation oyo botamaki donc pona kosunga ba personnes vulnérables, en particulier ba fille mère. Nakolo ba ezali sungi moko oyo Maman Cécile azwi yango uta na Biblia.
Biblia elobi eza na mingi na esengo kopesa ke kozwa. Me Biblia ebakisi elobi loboko ye oyo epesaka eza yango nde ezwaka. Mama Cécile atondisama na motema boboto uta bomwana uta bolenge yango alobi te nakotika bilenge ote. Ecclésiaste elobi na biso bwaka lipa na olikola mai bongo tala soki na tango moke okozwa yango te. Mama Cécile alobi te bandeko baza bango moko ba mama bakufela mibali bazanga lisungi janvier bafete ndenge nini mutu akanisa bango te. Biso nyonso lelo le 31 tosangani toye tolie tomeli bana basakani pe ba mama baningisi mwa muke nzoto topesi esengo mwa monoko mama esepeli wana nde eloko oyo mama Cécile atonisami na mutema donner kopesa esengo na ba démunis na ba vulnérables. Voilà so nako bakisa mwa muke mama Samantha. Merci papa Fiston to kindengo lobi bongo mama Cécile azana mbongo mingi ba intention na ona sima makambo eza nini ezate po lobi o postuler to voter yo. Maman Samantha, d'abord, likambo modèle eutaka na motema. Nasala la politique te, naza na sima eloko moko te, eza plus likabo euti na motema. Alors, tango ebimi boye okosala nini? Okosala kaka. Donc euti na motema nzamba tie eloko na motema osali oyo koya na sima toyebi te ye moko kaka moto akopesa biso voix ndenge tokolandela yango. Oni papa Fiston pa aza likambo obakisa elo nanga na loba boye omoni mingi ya batu baoprofite na baoccasion boye mpo na kosala initiative kasi mpo na mama Cécile biso toa bandeko na ye mokili mobimba ezomona uta bolenge na ye nde alobaki yango liboso eza lolenge na ye azalaka lolenge na ye azalaka me toyebi te bibelobi toyebi te oyo lobi ebombeli biso oyo lobi nzambe akokana sala na nzela na ye soko nzambe akolinga sala yango na ndenge monene tokende kosala yango na kati ya structure songolo ya leta to ya bakambi mokili oyo nzambe akopesa ye yango nda kosala me nazo insiste awa ke eza ndenge na ye uta bolenge na ye akola nango ata na libota alingaka te entourage na ye bazanga esengo bazala na mawa balelanga yango tala tina alukaki encadre yango asala yango d'une manière officielle nde tina akreaki ONG oyo donc so nanga na répondre mama Samantha lifuti munene eza oyo toosele pa nzambe et pas mutu toosele eloko te. Maman Cécile boboto uta bomwana. Merci. Voilà, non, on a souhaité pas cordon pour Aïb Sabiso. Comment est-ce que ça marche? Tebe Rafiki. Et puis, son arobakisa, est-ce que bozaka na Kinshasa, to bozape bisika misusu, na ba province, to pe na bamboka misusu? Merci Maman Samantha. ONG Tebe Rafiki, ezakara na Kinshasa te. Ils allaient partout na Congo, mais précisément ils en ont na Boma, na ville ya Boma nde tozali penza na biloko evandi kuna pe ezali kosunga. Banyoso mama tozwaka comme source ya autofinancement oyo ezota na ba centre na biso yango eza kosala ke tokoka ko financer ba activité nyoso tozali kokosala. Mais nous sommes partout ici au Congo et puis aux États-Unis aussi nous sommes là. En France aussi, nous sommes là. Voilà un peu ce que je peux dire, Maman Samantha. Et au total, vous avez un boni. Nous travaillons en collaboration et puis en partenariat avec plus ou moins 7 orphelinats. Les autres ont choisi kaka orphelinat sourire d'enfants parce que tu vois qui kobenga batunyo c'était orphelinat nyo c'était le lovi makoki o muketo zalaki nango. Jusque-là, tu as travaillé à na partenaire mokote international ou bien national zali ko aider biso. Nyo seza ko witakaka na ba source autofinancement propre. Oyo Maman Cécile par son intelligence
azali kotia ba structure pour na to ko sungambot. Mais nous avons 7 orphelins que nous encadrons, des orphelins que nous faisons étudier, des orphelins que nous faisons soigner, des orphelins que nous aidons ou nous finançons. Ba bloc amikem ke oyo bazali ko sala pona ba ko survivre na vie na bango. Bongo maman Cécile, soki bato balingi batia mwa loboko na makambo oyo ozosala ndeni bakutana na yo? Bon, maman Samantha, toza reconnu, hein? Toza na bureau na biso, toza na ba email, numéro de téléphone, adresse na biso nyonso to eza bien nakopesa maloba na cordon ayebisa bino nyonso to pona ko atteindre le biso. Cordon pe sa adresse ba coordonner nyonso pona bato balingi batia mo loboko na makambo ya malamu bino bozo sala. Voilà, un siège social ya ONG na biso ezali bongo na avenue de la Nation numéro 9 Kinshasa Gombe, de référence derrière galerie présidentielle. Alors bakoki kozwa biso na ba numéro de téléphone, bien sûr encore tia préfixe ya Congo plus 243 90 66 0436 ou bien koki su kotia plus 243 99 99 07 005. Wana ba numéro bokoki kozwa biso directement pour la porter loboko na mosala autre c'est-à-dire kosala ya kosunga les orphelins, ba veuves, ba démunis, les défavorisés, les laisser pour compte oyo société za kotika mais biso toza ko logo taper tozali kosunga. Voilà un peu maman Samantha. Interview na biso komi nango na suka moi liloba obakisa maman Cécile to pe papa Fiston. Bon, esengo eza ebele. But na biso oyo ya ONG na biso eza kopesa esengo na bao bazangi, na bao ba kokite, na bao baza ko sekate, bao baza na pasi mwa mawa. Bon, oyo nyonso tokozwa tokaboli. Alors esengo na biso ezali esengo ya baninga. Nyonso na koloba kaka lokumo ezonge pa Nzambe. Nzambe nde ayebi epai ya komema biso mais esengo nde eza ebele. Merci maman Samantha. Papa Fiston. Voilà, merci Kuli Media Télévision, restez scotchés. Tozo continuer kozwa la bino ba image pour mon ambiance ndenge za nesika oyo. En tout cas voilà, on continue hein. Merci maman.